Congo France. Voilà, ok. Merci très cher téléspectateur Naïbi. Vraiment, vraiment. Vous avez ébélé à Kolanda. Émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager. Monsieur Junior Boukson Boukassa, on peut remercier beaucoup à mon vieux Alain Chamouna, le guide Bander, mon thème à mère Charlie, mère Mila, pourquoi pas à Mamé Méline, mon thème à tous peuplés embêtés. On a fait bon à Londres, Kanga Kanga Kerimba, on prend Zambali Kerimba, c'est maman et Méline, pourquoi pas à Malolo Loris et la Congolie, à David Olito Motomoko. Vrai bien. Merci aussi à Papi Messi Motomoko, vrai bien encore depuis Lukapa. Pourquoi pas à Mandela Mukonda Balobi chez toi $, Yana Kwanza Yana. Voilà Lola na Lola. Hein? Mandela Mukonda chez toi $, Yana Kwanza Yana. Et puis Lola na Lola. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci aussi à Ismaël Ntima. Merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise. Dans le plateau, on a déjà invité Maïf. Foudre Didier Lacoste. Vous avez déjà dans le plateau de Beta ma solo. Moi, bonjour d'abord. Bonjour ma soeur, bonne. Bien, ok, merci beaucoup. Moi, Emona, on sont vraiment dans le monde entier. Nalingi bango trop, donc ils ont assimilé dans le fait de vous pas consommer. Il y a tellement de titres bien. Mais quand on les gâte, il faut que se plaindre quand même Babi Didier Lacoste et Maïfou de Marabi Missi générique à Zolingo Yamba bisoté ba journaliste et ba chroniqueur ba chroniqueuse via internet. C'était dit à quoi Didier Lacoste? Ma soeur nangai naza na souci trop sur les 5 émissions na salle internet na finga mututé. Mais so tali ba titre ezaka Didier Lacoste a segui mutu. Didier Lacoste a fingi mutu. Je me suis décidé na bureau nanga ba grand frère nanga ko ba conseiller babi non yo image de za koyemba. Yo za na obude ba tout hein. Il y a un moment où on a internet. Dès que on a comment titre bien. Na meko sala suna ndeko nanga juvenal a bébé zizu titre. Ba ben on va la base na bango ba tala mais non. Titre za mutu na comme mutu. Dans cette émission oh. Titre za makama mutu zo loba mama mutu zo salela. Vous êtes que kokene ko finga muninga pour le succès non ngana sala ngote. Et puis zo tel na kati émission ngo au monde na finga na ngati. Les autres, ça l'a bien été, ça l'a bien été. Et au moment où on a les gars, on a un peu sauté. Voilà. Ok, merci beaucoup Didier Lacoste, c'est fait. Belle femme à Mbunda. Voilà, ok, merci beaucoup. Voilà, okay. Voilà, ok. Merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment Naza. Allez-y comprendre vraiment Naza tout autour d'un artiste. C'est vrai, ça l'a vraiment caraboué. Merci beaucoup Didier Lacoste. Félicitations d'abord na générique Nabiso. Rien à dire, rien à commenter. Mais Didier Lacoste, c'est musique congolaise Nabiso. Donc grand artiste. Où mon angoisse kende. Musique déjà na trace ba pesa so iner du temps pour les Congolais nyos. Ya on a joué ça ba Kofi va la TV na pas sauver Ndulo. Ndulo va lobbying ça même africain ba côté on la société cellulaire pour anéantir musique congolaise. Puisqu'ils ont les meilleures musiques, ils ont musique parmi les meilleures Afrique. Musique en Congo c'est sur un bon côté. Musique à Congo depuis que nous Malibanda, on a pas forcé à tout le monde dans la bamboka msusu. Mais sur le talib na ma solo, musique à Congo c'est kitanango, si ba bomango kala, aba africain msusu. Musique à Congo ba DJ na biso ba musique na bisote. Musique c'est culture. Culture c'est loko ya mboka na bino donc elengi ya bino moko na. Mais ce que chez biso ba bossa nango. Ba bossa nango. Donc, on est en train de Guinée, on a 2-3 mois, on a promotion de d'abord, on a la Côte d'Ivoire, on a dit que mais biso, on a dit que banda. Donc, musique à Congo, comme on a complexe, musique à Congo, c'est Odaye. Déjà, on a Odaye. Et puis, biso, on a Yembi. Musique à Congo, on a peu de Matanga, on a Oyemba. Cadence pesarana. Comment la musique à Congo les a Odaye donc les a Odaye. Voilà. Dieu grand biso va toujours ça tout au ça forme mais les a Odaye puisqu'il va moins até va CD au te comme na passe. CD comme $1. Donc voilà que ça $1000 na CD donc c'est un problème. Musique à Congo
bazui flash moni flash disque donné na ba plan beaucoup c'est na bimité ba plan ngala partout na ba bar na ba boîte partout nazo regretter ba massa nazo mona bazo sala ba promotion ba nini esi ba mbongo wana yozonga biso mo beto sala ba promotion pour na dise ba mbongo wana yozonga. Donc, musique en a passé. Ok, merci beaucoup Didier Lacoste. Didier Lacoste est un ancien artiste et musicien. Ancien, voilà. Grand chanteur en Mboko. D'abord, en Mboka. Voilà. Grand chanteur, ici, donc, toute catégorie, champion. Voilà, ok. Merci beaucoup Didier Lacoste. Le lot autant aux hommes baleki. Oh, vraiment baleki soto lobi baleki, c'est-à-dire baleki vraiment ya musika. Oh, ba ya pena sima na bino na wenge musika maison mais le lot bazo ou melate. Ponga na longwa kuna botu na mama mbele. Donc mama mama de talingati, faut tout na wera. Non, natuni tant ndenge bazo longwa lelo alongwa comme leader, alongwa comme leader. Tant que yo ya kala ya wenge musika maison. Tete na lingi mamona te. Ngamona na ngamo kutu balongwa la bango. Ya kopena nina zonga ka. Balongwa la bango. Ngakuna ese bapeti na balongwa la bango. Faut balongwa ka po biso to luka su bapeti musu. Oh. Ndule na ngwa, faut balongwa ka. Vous qui peut fidèle quand même na katoke sesiko utaka dija. Kita mutute, moi batu musu basala ndule. Par contre, longo dans un succès, non. Succès c'est l'homme sous que l'on appelle l'homme sous. Donc le salam n'a bien gagné dans nos vies. Après tu peux partir. Donc pour nous comment on longo, tu vas miser ba yele net ngaba miser ba longo. Na soaka. Na boya kutu ko ba on a tiré na ba ka ba dice na ngana ba parfait pour aller que belé na niveau moi d'âge. Alors so kuta na place zo pesa fana na. Donc mwana donc tuna so ya maison mère tuna oui. Voilà, ok. Merci beaucoup, leader Didier Lacoste et Maïfoudre, Babi Mota, Bachéri Moto, Wana, Tilelo. Et si la raté, est-ce que Toko est secret Didier Lacoste? C'était aussi la raté? C'est un la boulot. T'as un tongo n'inga bana tongo. Nata moulanga pour na boulot. Yalo kola yono le la boulot na. Boulot les angana bana na ngai na mabita n'inga na. Dona na copti. Yao mona lo ba. Ce que mon atelier m'a besoin pour le public au balinganga. La vie que tu as yemba bien, elle se comportera bien, ça respecte ma vie, na ma master, ça la boulot na est normal. Donc il y a un dingue secret na ngango pour na boulot quand on est la télé mien. Dans les lots m'souti. Le reste après. Donc copo yo, ils ont fait cop. Malgré tout, bah faut chanter bah comme bah mon bon mango. Moi mon domo tira attentique belé bah souki bah nini akati bah mindelu. Au quand tu es grand chanteur. Donc grimace c'est tout. Batamingongo va se souti. Il y a un moment de musique on est besoin de quitter pour la mambo. Musique vous avez qu'à pepe qu'à la tindi. Tous va Coupe Afrique belle le Coupe Afrique à souter. Coupe Afrique à souter. Ok, merci beaucoup Didier Lacoste. Didier Lacoste, au rôle banini et puis le qu'on le baba te belé, y compris les journalistes et le bamaka. Didier Lacoste au rôle banini, Didier Lacoste c'est bien bon. Didier Lacoste a un succès, groupe aux grand complet, mais Didier Lacoste c'est trop poteau Didier Lacoste. C'est la vérité. Au monde où tu n'as pas dit, n'a la carabie pour la poto. Et au moment où tu as négligé les combattants, on a regretté. Tu vas bien à biso, photo ye bango. Nendu le kufa na poto makambe lala. Poto on a grand monde, pays développé. Au monde na peso sur exemple, ba massa na ngabe mingi ba na kin, so monde bango lela. So monde bango bena yo mobi na sala be boulot a. Donc on a compris na j'ai na timbela que j'ai amis kili. Et puis na so vérité j'ai amis kili. Là les akuna au sale logo na yo nengo za grosse mulita la beauté na botala yona au moins je que na poto on l'a fait sur na main mili na boto suka petit ça libo plabo donc na biso eza un avantage mboka na biso na bien po balora musique ya l'air ouais musique ya l'air mais musique ya l'air pour na okemande ngala ko ngoti ngala gania kala na ngina 7 Bakame de banda ko bula dans bandela ba Congo. Donc na kuna tante ke omo na suna ke na tongo pa mutu. Ah, président, pesa $100 bana mazazi. Na okokate. Na okokate. Na okokate. Et puis na sala ngote. Donc so moni bato ba boa nga na boa ba ngote. Nga na yanga na lobi na nga. Nga so na boa le wala msumu nga Joel Tibangu. Le wala msumu na boa son éminence maître Kasim nga yolo. Donc na sala tante ke nani comment na mona ba na boa. Donc ça veut dire que na comme ça na ngopo bana na ngaba dame.
Alors faut nalanda côté marché na ngazo pesa frère na nga sœur na nga je te dis vrai na marché pesa na poto nga mote botu na nga bo mama na nga na fali ye kuta na susate ma botu na ye po ya kima bino tuna mudana tana voilà c'est pour cela yango lelo ba Didier Lacoste ba ko rebelle yango c'est pour cela Didier Lacoste c'est vrai azoboyara ba émission trop émission internet parce que tu ebi Didier Lacoste depuis longtemps problématique té alobarate mais ce que Didier Lacoste tong ba bazolo ba Didier Lacoste orgueilleuse Didier Lacoste impoli Didier Lacoste a manqué ba vie rôle ba nini par rapport à ça pour monde entier ba ko ça monde entier pour ba yebi Didier Lacoste internet et ça campagne à internet et puis le bataille vient en ouf batako so talangate ba comment so titre ah il y a quand même poli a finga wera ngana finga wera so zu premier moto de fana wera avant massa nga tchelongine na clip nana bundela ba misanga poli na finga ba mikolo so tali ba titre na nga sur les 100 titres donc 80 donc et la campagne ba trouver na simana bino ba journaliste. Et on a juste serre na ko sala te lo ba Didier Lacoste abeti musique bo ba to ko tala yo bango pour le même impact na bango Didier Lacoste a fingi we Didier Lacoste a fingi faire na ko finga faire na nini faire abi nga na patron bandakala ye bazo luka vina ye na société nga bena luka vina nga biso tu zo luka bana ba dame donc na comprendre ngo te yango fina nga fabi non faut se faire avec ces trucs là. Musique est ça promotion mais promotion au fin gâté et on va ndeko nga internet to la ngai so moni titre na nga bongo botala na kati bo moni za bongo te. Okay, merci beaucoup Didier Lacoste. Donc nous sommes vraiment qu'on cité pour l'état badinga mususu pe ba sala na yo. Voilà Didier Lacoste tango moni moi na yo oyo sala po félicitations d'abord aux alokola oza na mosisa ndete lobaka mosisa wana ya kosala ba artiste lokwa Blaise créateur za artiste animateur oto yebaki ete te na tuni ete na lobi ndenga longwe lisusu kuna ngoloba ko pese conseil ni tant que papa tout à fait c'est bébé yara tout à fait représente na fait on tue jamais des fois la route des cimetières c'est bébé bo lokona voilà boma mama esala makambo boma mama ezongisa tete na ndako alibala bacha mogomboro kimbiolongo na mondongo ya pola kita ya pola mata boss de boss patron merci président. OK bien boma mama esala makambo voilà boma mama esala makambo boma mama ezongisa tete na ndako alibala bacha mogomboro kimbiolongo na mondongo ya pola kita ya pola mata ya pola kita mata kita. Alors merci na bana mokili mobimba donc c'est pepe mwana nzambe yo na minute nazali pembeni ya mvandu talaka boye tangu presse Didier Lacoste obimisa yo après okimi oboye lisusu te président nanga vraiment mutafula abino après tombo okende boboye lisusu président nanga apesinga kombo Gilu Sadisu ça veut dire carrière nanga yesi la awe pas président nanga bwana bino suko zwanga te po basi ba yeba ki yo uta na viva ouais na utaki na viva yeba na ite kasi te yo yeba na obandi deja ngana yebi te na ndenga mabete ngana yebi bon loko bonga na viva wana ona kombo ya bola tokomela café ya moto tokotika te voilà ozongi bon merci donc wana ezaki nzela mususu mena minute oyo mfando abengi ngai te menga na yo luka mfando na nga presque musala oyo musala na nga naza nanu jeune papa oyo mbaza susu te yango no monike naza pena pembeni ya mfando Didier Lacoste donc mobali mbinga mobali kitoko wazo sala tana minutes oyo donc muto akangi musique ya Congo donc style o bozolinga bobeta wana eza style na biso eza style ya mvandu tangu mvandu ayebike na style wana ifoza moi Pierre Moboye donc netinga nazo contribuer peka na style wana po eza style na biso ozokopana boma mama esala makambo boma mama ezongisa tete na ndako alibala
bacha mogomboro kimbiolongo na mondongo moni bana sisi balela bana Paris balela neti wivine buka Clarisse Lizarazu na bosalite Aimé Bidosha mon ami personnel Adolphe Muteba Chilamwina na kati Angola po aza muchoko ndeko nanga kuchi mukulwa na udikanau donc mikolo yo vraiment ya mingudi kuze ya mingudi wayenu wana ukena munora mbonga na bino choko parce que ye aza muchoko ayebaka naza na grand prêtre Didier Lacoste mvando asala moment oyo ke ezala ke musique échanger ezo fréquence lelo to bengango moponzo bouleversé Boma mama esala makambo. Ok, merci beaucoup Didier Lacoste te comme nous vraiment ko luka ko chité poto clan émission na biso Didier Lacoste programme na yo ya mouvement marqué ba kermesse c'est bandi programme ezandi. Toto beta toyeba mais toto beta na kermesse à Maluku déjà kitoko image légué ba monde. À part wana to beta susu na to ke idiofa le mardi après idiofa to connais ma kermesse to zonga dimanche. Mais le reste, tout Didier Lacoste, merci beaucoup mot de la fin et puis numéro ya contact pour na ba kermesse. Na pesi masana bo sodo ma numéro contact faut zo directeur ngani numéro na lemba. Donc ba zo directeur David nani Adolphe ezalaka 09 98 27 60 59. Adolphe directeur Adolphe Bobengaye donc 09 98 27 60 59 Soza Libanda 0243 9 98 27 60 59 Bobengaye directeur Bosona yem tasala mamboa ngana ngana yem merci grosse mouli motomètre viens ngana ole le fort adisha motomètre mot de la fin on peut to kabona l'émission lelo ngana tout na Paris ba yebi fait de voir petit ngana Poli Gucci mobiliser campagne babi dadi mabibi obervine na maboko no mambo masi ya Galaxy Didier Lacoste to kabona ta na kolela ko po balingara Didier Lacoste lela boss nanga dipumba sepela mon vieux Alain Chamou appelle le guide bandeur modé ma mère Charlie pas sepela Eric Ngwala d'accord refa suka odosu Nani Yoko boto ma comme ça Dai sport ma aussi devant botel mon ça va votre mission refrain soldat comme baba ba dépoter procès yemba magistrat zo comprendre tes gestes à penia makaka lo bakate kasaza danger la côte salito je n'entends pas geste comprendre les âges je t'aime Eric Ngwala wapi Cristal Sauvaye Tai Brésilienne grosse moulurale na yo on sala tama tembele na yo pembe nyandako na dongola yo na pourquoi grosse moulure c'est supérieur ah ouais ngala lela tina ninye Francis wetaye papa Chansaro tozo la yo na kini Papa Chansaro Francis wetawo to les enfants ayi non te mais na mona misi dodge mon était ngali kolonga na bi me weta yo talaka yekolo baka vraiment donc ba je tibango ba na terrain ba Oscar tibango vacances c'est makasi donc to beta makasi mabende po to bima trop ba tika ba zo benga ba ponto ba zo benga donc mais tout ça na mon wak to kena ba na rando to na rando baba na la musique Daisy bon ma vocale Bilengi ya lelo na lobi ekokani te ozomemanga wapie nga daiso réglementation na ngai okomodekisa nga banzelo yo na mpona te tofika sanduku kasi nyento yoka badifficulté wama wabolingo na nga na yo ezokoka na nze lobangala yo sheri ezokoka na te boma soko lingi na yo koboma ngai yo Boma soko lingi na yo koboma ngai yo bo mama dina batuli bo Yoko bimisa vocal wana père ya père te yo mo bo mikola lingi subilo ka fete c'est des années bete lo wana sho basi na motema soki bakofinga mfwama motema na ngai ekomi lokola emana libende mikuwa yesilinga na komi lokola muribo basi na motema ngai yo memi bolingo na mboka nini grosse moulire ye benga papi Messi Mandela mokonda ye
Parfum d'hiver, garçon péchoyé. Yannick et Dindo, garçon mégané. On a traité. On s'est dit, fiche de paix, Ezali, quoi, fiche de paix, Ezali. Même ma fille n'a pas foutu à la soute. Mais nous avons fiche de paix à Pédo chaque voyage. Voilà. Non, 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 hôpital les alliés soignent les musiciens donc. Il y a quoi ça batté. Bakosi la Nzambe makambuté. Banque Lumbe, venanga banque Lumbe bamboté. Bakosi la Nzambe makambuté. Bakosi la die makambuté ibikara doit suivre. Merci, merci. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, parfum d'hiver plutôt. Ouais, grosse mouli on appelle ça mboté na venanga Moussa bien Ayatola. Moussa bien Ayatola grand frère propre. Na ça l'aura plaisir dans logo boss ouais. Ah ouais. Pilaya molimolo samboye papilele sikosra la taille bila motema bolingo grosse moulure rene ma kondelinga yakata bima bafiti basamboye musa bienga tola mabalina luka kala kala bolingo ya vinanga bomba Francine Mikoko motema patu konga suivre merci. Merci beaucoup. Ouais, on a vraiment un peu sinon papi Messi Mandela Mogonda Mbote, Margué Batutu ba. Bango vraiment l'émission là ba na droit. Batutu ba bossani na pesi pe Claudine qui la daronne parce qu'il y a ça en hôpital, mère nangai, moi sa grand frère na Claudine qui la daronne na pesi Mbote. Mamé Miline Zeba, motema tous pepe la mbetolo. Donc mamé Miline Zeba yo yebi mikolo. C'est bango ba kangama kelemba na bango na Londres, ponza mama kelemba mamé. Mama kelemba na pesi mamé Miline Zeba bateau tout ba okaba souté na bora bango souté. Na kangam na mamé Miline Zeba motema tous pepe la mbetolo na la daronne. Claudine Kinwa, maman Banebele. Voilà, ok, merci beaucoup. Ouais, na bosanité venangai bancaire Ilumbe ve petino yeyo na bosanité Yves Gatti américain wa solo ba mbote belé na na deve na ba soutenir nga bangwa ba mbote. Voilà, ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. Ampero, merci aussi à mon vieux Alain Chamouna le guide Bander, pourquoi pas à maman Miline Zemba. Mon thème ya tous pepele mbetolo na FC ba kanga makelemba na bango ponzamba makelemba c'est maman Miline Zemba motema ya tous pepele ya mbetolo. Merci aussi à ma maman chérie que j'aime beaucoup Malolo Lori c'est la Congolia. Pourquoi pas à David Olito motomoko vrai bien babi papi Messi fanda na ngwende na yo motomoko vrai bien Mandela Mukonda balobi lola na lola chez toi dollar yana kwanza yana. Merci aussi à Diezola London, pourquoi pas à mon vieux Alain Chamouna le guide Bander ya Willy Moucheni Singapore Kaibo Jama Katana. Voilà la grosse moulika de la PC loco, si tu solol, on te solol, mais si tu solol pas, on te solol pas. Merci beaucoup. Merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Voilà tout ça encore na Matanga. Voilà Congo France et Koufeli encore Mouna artiste et métier noir caméraman la mission à Congo France. A aussi coopère Yaya Naye grand terné depuis hier. À Koufa qui n'a pas si Yakobota. Donc voilà Congo France et Koufeli Lisusu. Bato balingara grosse mouli balingara Mouna artiste et balingara Congo France. C'est-à-dire boya to les longo na Congo France bo benga kara na numéro ya Mouna artiste na numéro grosse mouli. Borozo ba programme nyonso. Voilà Koufélika tozole la karabayo balingara biso baya to les longo na Congo France. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France.